era Ramses ndeko mobali na kati ya Suisse. Nalandaki direct na bino na Karine Mokonzi. Tika na pesa yo réponse, mais avec tout le respect parce que biso tolingaka bino. Ata bino bolingi to kabola, mais biso tokolinga to kabona te na bino. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, de konangai Ramses, en tout cas, émission na yo elekaki kitoko. Na sepeli mingi o défendre oyo ozali, o défendre territoire na yo, o défendre honneur ya classe sociale na bino. En tout cas, osalaki mabem moko wana ti. Mais soki nga na ye pona na solola na yo, foko yebake biso ba oyo soki na sengi na loba boy po ngaipe na botama kaka kote oyo ya batu yo ozali kosenga bakabwana na bino. Oyo olobike poto esangisa biso. En tout cas, komitungisa na ote ezali teke yo mutu aliboso obandi koloba yango. Mengai na sepeli pambate yo obandi koloba yango na kati ya direct. Me na kanisa olobaki yango na kandate. Po awa na poto misusu po abimisa maloba ndenge yo olobaki ezalaka kaka soki baswani na motu. Orien aloba posa na ye boye alobaka te. Sikoyo soki ngai etindi naloba na yo, naza koloba na yo te poti olobeli génération na yo, pe olobeli époque na yo. Soki nga na ye parce que nalakisa yo kaka ke biso na kanisa pe génération oya yo ya kote na biso kote oyo yo ozali kolobela na batu oya ozali kolobela. Lokola nga na uta na classe sociale wana, na uta na groupe ya batu wana, génération ya lelonde na yebite soki bazali ndenge nini. Mais soki na ye koloba ezate pona na défendre, ezakaka pona lobake biso jamais tolingaka kozala séparé na bino. Soki poto esangisa biso, en tout cas nga na monaka yango eza mabete parce que mundele ayebi oyo asalaka. Kanisa malamu era Ramses tangu yo ozali koloba, ozali mingi kolobela oyo baboti na yo basalaki. Ozali même pas kolobela oyo bakoko na yo basalaki, mais ozali kolobela oyo baboti na yo basalaki. Soki otali mbula baboti na yo babalanaki, pe mbula baboti na yo babotaki yo, pe mbula babanda kokipe yo. Na kanisa mbula yango ekokani tango mosusu na oyo ya yo ya lelo, to ou bien yo oleki bango na mukolo. En réalité, ngai selonga na yebike ne pokoyo ebongine baboti na yo balobelaka yo. Kanisa malamu era Ramses, olobi okendaki na Congo, omoni baninga oyo otanga na bango. Olobi omoni baninga na yo ya bumwana pe ya kelasi. Bakoma ba officier, bakoma ba cadre ya minene, bakoma na ba poste ya minene. Donc, elingi kolobake biloko yo ozali koloba sikoyo. Eta ezali foti na biso te bana ya babola soki poto esangisi biso. Ezali tango mosusu foti na yo moko. Pamba te yonde ozosala fier ya bapara na yo te.
tala malamu ba camarade na yo oyo lobi yo moko lobi soki bokutani na boîte bozali kobima neti musicien na manager. Donc elingi koloba ba camarade na yo bazali kobima neti ba manager yo musicien. Yo ozali kobima jeune bango bazobima mikolo po elobeli na ba costume na vie ya famille bazanango ou bien ata alati coupe elobeli na ye oza komona responsable moko ndenge baboti na yo bazalaki. Alors era Ramsès ezali foti na biso te soki mundele asangisa biso na bino bana oyo botangi bekole ya malamu. Soki biso totanga na ba sebi sumba, totanga na ba ememe, totanga na ba laïque, totanga na ekole ya mbuta likazu. Eza foti na biso te, ezali ekokeli ya baboti na biso. Kobosana te biso tozali bana ya ba mama oyo batekaka makala. Alors mama oyo atekaka makala donc asalaka bakaliki ebele à part koboko la biso fo yebake soki atie 24 mipiku alingaka a contrôlango bien azo contrôler bana aza kolamba parce que na kati libota biso ezangaka mwana moko te ako former makala mosusu et comme à 25 po teka ayiba kaka mama. Alors kanisa ba mama wana ba bokoli biso na ndenge ya kosakana te. Aza kolamba kwanga en tout cas ayebike makasa kwanga emati singa emati mais soki a diminuer kwanga ba client e kozala problème. Donc mama wana faut sala kaliki makasi. Fuatala mwana nanga fona sombele kaye. Alors azako kanga kwanga azako sala makasi ebima mesure ndenge zalaki pe azako kanisa wenze pona lobi pe ekole ya mwana. Yango mama aza na temps ya makambo société kaka ya biso pe akoyemba nsembu na ye akokanga kwanga biso toza kotala lobi okei kelasi. Mais ezali foti na biso te soki mundele asangisa biso. Bino nde foko tuna mundele pona nini osangisa biso na bana oyo ya batu balambaka kwanga bana ya batu ya pusu bana ya batata oyo batekaka ba menuisier oyo basalaka kaka kiti moko. Bino nde foko tuna parce que era Ramsès kanda ou bien oyo ozanango to eloko ezali kotungisa yo ezali nde yo nde fosala plaisir na ba papa na yo pona ekole o bakotisaki yo. Tala ba camarade na Congo bazali kosala fierté na orgueil ya papa oyo atangisaki ye yango abimi net manager yo moko obimisi yango na munoko na yo ndeko nanga. Yo moko kanisa malamu ozali mwana ya mayele otangi na bekole ya minene neti kutu nga na tanga na bekole ya mabe en plus na silisate na buka biki yango moni na sala plus de 30 ans na poto nga moto na kokisi kaka 54 ans sikoyo. Alors elingi koloba kuna penza na bima kaka zoba. Donc soki be poto te nde naza oyo nazate ndenge penza yo olobi. Alors ngai lokola nazananga mwana ya bato pasi donc nga soki na kei ndenge na kendaki na 91 mbala liboso na ba voiture pe mbalelandaka donc ba monaka nga motu munene parce que tozala même pas na vélo tozala na mukuse vélo kutu eza musika tozala même pas na batonomi bale ya kotondisaka mai. Alors nga nazaneti fierté ya famille sikoyo yo fozala fierté ya bapara oyo ya yo ezalite po mundele asangisa biso soki omoninga naza koloba na buzoba esala eloko te parce que biso de nature toza bazoba biso de nature tozali bana ya cité toyekola kaka kokanga bakwanga toyekola komata banzete ya kokoti toyekola kosukula na maya njili toyekola kopusa serso toyekola kopusa velo kaka na makasi to na poto.
me bino boyekola nyonso. Yango wana era Ramsès yo esengeli osala liboso fierté ya ba para na yo. Parce que biso to salaka fierté ya ba para na biso. Elingi koloba soki mama nanga atekaka makala, soki na poto na tindelie mbongo asomba 5 sac ya makala elakisi feti na famille. Elakisi ke mama akoloba partout mwana nanga a progresser. Mais yo yeba oya yo okopesa na ba parents na yo na ba oyo ya minene ba bebisi. Soki tokota ba boîte te na Congo komitungisa te. Boîte na poto soki tokoti ezape kaka mabete. En plus neti na Congo, neti na époque nanga soki bato bakota boîte te basepela na biloko mususu, basepela na kosukula na maya njili, basepela na kobeta shit na bapine, to sepela na kopusa baserso. Donc eza na biloko oyo to sepela pona ba musicien en tout cas komitungisa na yote. Ba musicien nyonso bazala koya na njili sans musique, bazala koya na changu sans musique. En tout cas ngana yebite soki baya koluka nini. Mais ngai ndenge naza boy tangu naza nanu adolescent na mona ba musicien presque nyonso kobanda na Lwambo Tabulai batu tu sans kokende koluka bango. Na bimi nanga classe na moni Lwambo, na bimi nanga classe na moni Tabulai baza koswana na sirop, na bimi nanga classe na moni Papa Wemba avandi na kiti azolia makayabu balobi te bakobeta lobi na kotoko yango avandi pa ya papoyo apusaka kombi. Donc ba musicien na mona seko mona, na mona nyonso, na mona sans kokende koluka bango. Bon na yebite soki n'époque na yo musicien fo monekaka na TV, mais nga na mona ebele na misu sans koyeba tina nazomona bango. Et puis nazalaki komona nanga eloko ya monene te, mais n'époque na yo na yebite soki ezali ndenge nini. Yango wana era Ramsès komitungisa te ide oyo eza na yo ezala na ba papa oya bino ezala na ba mikolo ya kala. Balinga toujours kisasa esuka na mai ya njili bakabola yango parce que kote kuna na yebite soki biso tosala bino nini. Soki mundele asangisi biso en tout cas wana fokotuna mundele. Lokola yo oza mwana ya mayele otanga nekole ya kitoko bovandi na kote mindele bazalaka, bovandi bisika balataka basapatu bango bakoki koyebisa yo mwa muke ndenge ezali. Bango bakoki ko expliquer bino tina nini tosangana. Mais era Ramsès foko yeba biso na génération na biso, na génération yaba papa na biso, na génération yaba koko na biso, jamais toyina bino batu oyo bozali na ba classe sociale ya kitoko, batu oyo bozaka na nchunga ya malasi oyo biso tobengaka. Jamais pe tozala jaloux na bino po biso mafuta ya mbila oyo bazaki ko pakula biso. En tout cas soki batie yango matiti moko ezako pia tsunga d'avance tozako linga batia mingi te batiaka mukie soki olati uniforme eko beba te po oyebi biso bana babola uniforme moko wana okosilisa nango année. Et puis oyebi biso bana babola soko ke classe fozalaka toujours na uniforme propre, sinon te bakobeta yo na règle okoki koya kokata na manzaka to okoki koya kozoka to na fimbu ya machine. Alors era Ramsès foko yebaki biso na yebite yo na génération na yo soki likamunini ozui, mais biso toujours na génération nanga pe na génération yaba vie na biso pe yaba papa na biso awa na poto to boya jamais bino to sangana toujours na bino. Bien sûr batu ba yamba biso mingi wana tokoki kokosana te ezali mingi bana ya bandal na bana ya limete simekomaki ya kasa vubu. Mais bon soki yo
boyebi bolingaka bisote parce que tokola bisika tokola to botama bisika to botama tozala na ba parents oyo tozala na bango en tout cas eza nango mabete bo continuer ko yina biso bo continuer ko benga biso ba jalu ba kombotu boko benga e banda nango lelote na sukisi awa bo tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.